Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Radio-Télévision Lissolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Merci Nabande Konyonso Oyoba Mesana Kolanda Biso sur la 3W Radio Télévision Lissolo. Ezali toujours Yabino DSV Diana sous le photo de vous pertale. Nabanzi mokolo malelo esika oyo to solo lakana oyabiso mbuta Zambwana Joachim. Esika oyo bande kobosali kolanda biso na kati na kimia nyonso tu. Esika oyo tokoleka na mwalo yembo na sima ya nzembo nde tozwi ndeko na biso mbuta Zambwana. Kongo soso la Nzambe na yo kimbangu Kongo monene na yo egona Kongo kili ojali mwinda Isusu elia ya Afrika Kongo soso la Nzambe na yo kimbangu Kongo monene na yo egona ojali mwinda Isusu elia ya Afrika Kongo soso la Nzambe na yo kimbangu Kongo monene na yo egona ojali mwinda Isusu elia ya Afrika Tango ebele mingu ya Nzambe elingi komonana Katina Kongo bakonzi ya Nzambe elingi kotelema Mwinda mongengela nokili mobimba pe afili mbuka ya elaka Kongo sosula Kongo Nzambe yongu Kimbangu akosalisa yo Kongo yo Kongo sosula Kongo Nzambe yongu Kimbangu akosunga yo Kongo Tango ebele bingu ya Nzambe elingi komonana Katina Kongo bakonzi ya Nzambe elingi kotelema Mwinda mongengela nokili mobimba pe afili mbuka ya elaka Kongo sosula Kongo Nzambe yongu Kimbangu akosalisa yo Kongo yo Kongo sosula Kongo Nzambe yongu Kimbangu akosunga yo Kongo Kongo sosola Nzambe na yo Kimbangu 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 Tango ebele bikongo sosola Nzambe na yo Kimbangu Radio Télévision Lissolo. Sosola Nzambe na yo Kimbangu Kongo sosola Nzambe na yo Kimbangu Kongo sosola Nzambe na yo Kimbangu Yengaye Radio Télévision Lissolo sosola Nzambe na yo Kimbangu Radio Télévision Lissolo, mon pays, ma patrie. Animé par Zambwana Joachim. Soyez toujours branchés et connectés sur la 3W Radio Télévision Lissolo. Mon pays, ma patrie. Animé par Zambwana Joachim. Oh Congo Sosola Nzambe na yo Kimbangu. Kongo
Radio Télévision Lisolo. Mon pays, ma patrie, animé par Zambouana Joachim. Soyez toujours branchés et connectés sur la W Radio Télévision Lisolo. Congo Sosola Nzambe na yo Kimpanko. Congo. Sosola Nzambe na yo Kimbangu. Congo Sosola Nzambe na yo Kimbangu. Congo Sosola Nzambe na yo Kimbangu. Congo Sosola. Sosola bandeko esika oyo bozali kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo bolandi biso na bokebi. Congo Sosola mpamba te Nzambe ya Congo Kimbangu esika alobi bino ba Congolais moto oyo kososola te ye akola lobele pongi yango bandeko na biso ya Kimbanguiste balobi Congo Sosola Nzambe na yo. Congo Sosola Nzambe na yo. Kimbangu ya solo bandeko bolandi bino nyonso tungai mutu na yembi te. Ezali bandeko na biso ya bakimbangologue bangonde bapasoli mpoke na émission ya mbuta na biso Zambouana mon pays ma patrie. Nako monopoliser parole te pamba te na kimalo mbangu kuna na mboka États-Unis d'Amérique na zongisa antenne na Yemei l'homme de l'année mbuta Zambouana Joachim amemeli bino nine mokolo malelo toyoka ye eboto mbuta Zambouana. Congo Sosola Nzambe na yo Kimbangu. Congo Sosola Nzambe na yo. Eboto ya Congo, eboto bandeko nyonso oyo bokolobaka lokoto ya Lingala bisika nyonso bokoki kozala partout au monde na moi to mbula to condition nini ozali ko vivre bisika nyonso na pesi yo longonya na pesi yo eboto na yo esika nyonso ozali. Lelo tozali samedi le 1er septembre. Journée kitoko pona bandeko ya ndenge na ndenge pona ko banda moi. Tombe pe samedi kitoko parce que mois de septembre ezali mois makambo ebele ekolekaka bisika ya ndenge na ndenge na mokili. Sinoteke ba oyo bako observa ka ba horoscope bako yuko yebisa yo ete mois de septembre ezali mois moko ekoyaka na ba complication na ba vie ya batu na ba situation ndenge na ndenge mais kuna to yuko forcer batu na ba foi wana te ya ba biloka ba horoscope chaque mutu na mutu ayeba ni na wako ndimaka na ni na kosalela ka wana nde to tikela bino. Émission ya mpoko ya lelo yo ezali émission ezali kokambama epa na ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambouana kati na section ya ba section ebele ezaka na kati ya Radio Lisolo o ezali section ya mon pays ma patrie bisika tokolobelaka tout sur le Congo, tout sur l'Afrique, tout sur l'homme noir.
Bon, siliko yeba ete dimanche passé bozelaki émission oyo ya le code noir ki yango tokolobela lelo yo. Code noir oyo mutu nyonso azelaki yango. Code noir oyo mutu nyonso alinko yeba secret nini ezali na sima ya code noir. Parce que mon code elinko loba eloko ezali ya kobombama. Kimbangu n'est-ce pas? Kimbangu signifie mfika ya swe kama ye ya tombe. Elingo bate eloko ezali ya kobombama na se ya molili ye amoni yango. Code Kimbangu. Mais l'autre code tokolobela code noir. Code noir oyo utaki wapi? Code noir obasala wapi? Biloko yo lelo oko ya prendre yango ngai pena kwa prendre yango à travers bambuta oyo ngana kopesa ka confiance oyo bazali na kati na diaspora oyo bakozwa katana bango ya kobima batata nsonite ya kobima pe ba mama nsonite bayaka na bango koloba kopesa opinion na bango na mokili na ndenge bayebeli situation ezaleli. Yo kuna oza tata nsoni mama nsoni oyo kabiso kana ba PCM obanga na yo kokota lelo nazako invité yo ete tika mpe osala effort obima na kombo ya tata nsoni to mama nsoni zwa kape ba courage oya kape koloba raison na koloba ka mingi na lingala na biso kingala ki congolais c'est po yo pe oyeba ete oza na source oza na origine oza na bisika oyo bankulu na yo pe bauta baza pe na lokoto na bango oyo ezali ete soki esanga na lingala aksa moko boye ekobimaka wana zwa courage lokola koza mbwana mutalo baka lingala ya kikongolize oya na yo kobanga teke lingala na nga ya bana beto babana mwa bamwe na ditu no yaka na yango lingala na nga eza na tendance Swahili yaka na yango lingala na nga eza na tendance ABCD toza na plus de 600 dialectes na Congo toza na besoin na yango donc voilà pourquoi nazako invité ete yaka na radio lisolo ya mbuta za mbwana avant to banda mpoke ya mpoko ya lelo yo na yebi ete basinga eko ninga na awa na ko invité spécialement mama Igeta zanga pe kokota te po ete soki singa eye rouge yende aya ko pambola biso aya ko sakumu na biso mpe na ba prière akozala invité parce que na yoka ki bande ko batindirenga flash na zala kite ke lobi mama Igete apambola kito benisa kito amodisa ki na yebi na ate akozala pe invité lelo na émission oyo aya pe ko calme biso mpe na ba prière na banza papa David pe na yoka ki asambela ki na ye continuité ya ba masolo nyonso bakoyi ko yako sambela ka biso na bambuta ya ndenge na ndenge bazali invité na solo la ki na bango bakoya. Merci pepo na mama oyo a promettre nga ete akotindela ngai chrono et puis na sepela ki et puis atuninga papa zambwana oyebi po na zotindela chrono na bipona nini si chrono pona na natala ka tante ya ba minute po pesa ka biso ba minute pe selon ndenge oza ko calculer ba émission po biso to ningo kota na heure musu ba minute pesa ka biso esimba ka te boye tana yoko jango na seki na bime ba mama Congo vraiment bazaka batu moko très compliqué yo zo ko pesa nga cadeau tina nga chrono wana loko ne suko yebisa nga nini la ko sala ngo de place na yo comprendre do ba mama congolaise ngala moni eva zalaika congolaise franchement parce que ba provocation na ba makamba mama Congo bazana ngo nanu na mona quelque part na monde te bisika nyos na kenda ba mama Congo bazaka tellement compliqué na ba makambo ndenge na ndenge me toko linya kabino bongo mengana moni eva azalaka kaka nani congolaise kaka peut-être kutu sara zaka ne muluba parce na yo ala kitoko ba mama ngalo la n'est-ce pas alléluia vraiment ba varieté nous na Congo tozana yango peut-être même que Esther azalaka nani ndeko na biso peka hakuna pourquoi parce que ba Esther nyonso toye ko tala ba histoire na ba okoya komona ke ifa azalaka azaki muta est pona ko meka mpe ko lamba bandeko oyo balinga yako ko exterminer ba tribu na biso po Esther mutabiki saka ba mama nyonso wana bandeko nyonso wana tout ceci route pe azana kati kaka ba mama Congo ba caractère nyonso ezako mona peut-être route même azalaka ndeko na biso mongo. Parce que comment une petite fille aya kokoisa mpaka munene boye donc ba qualité nyonso ba couleur nyonso batu basala yi badona bango badon wana na Congo eza ko se retrouver peut-être que Jezabel azaka même muyombe alléluia pomboka nyonso mikolo ekomi yaka ben basena so baraka ba Rwanda bata est quand même ko ya okotse kipelekese na kati ya mboka neti ya Jezabel de akotsa kito monde déjà na yoki na kuna yo capitaine tel ya boma asa nani abala ki muyombe moko boy na abala ki mama moko boy mais est-ce que bali congolais au Congo asa mbala nga congolais te nuniaku yo toko diaku
oyebi source na ye. Donc oza komona ke na ba Jezabel bazaka ko se construire na sima ba Congo. Oyo ezaka introduction naza kopesa bino pona koyeba comment ba variété ya ba ser na biso baza très compliqué. Photo yeba ka pete ba mama Congo vraiment baza batu moko il faut to sirve bango kitoko pe exploiter ba dona bango na côté positif. Pour ba mari mangandala ba on tout ceci on okuta ba qualité ne so soko to landeli makamba sala ko organiser ba apostolo ko sala boina boy ko sokola makola Jésus ba qualité o to moni yango na ba ser na biso tamba yako service na mwa mai wana tatu avant tuja kula bunseka sokola na maboko sala na boina boy. Alors oyo penga ba uti ko betanga attaque ya somo semaine ona ba mama ke buta za mbwana tokotinda la yo chrono kuna poye ba ko chronometre pe ba to biso ba mama pe dozala bezo to kota na mpoke. Mpoke ya lelo ya Code Noir ekozala match final. Match final parce que bandeko ya bokoko o bandimaka na bokoko bangonde batu babandaki kokebisa biso ete ba code eza ya trop bamindele baza kosalaka pona koya ko déranger biso bato indo e bakotelaka na sima ya bino bandeko ya ba religion chrétienne précisément. Bino bato boza ba infiltré, bino bato boza kotsaka bango. Bampoke lelo tokoyeba soye kozala match final te entre na la société civile na data lelo bakomi ko bamba bakimbangise mabanga pour dire que non, ezande bino bande ko kimbangise bato bolingi ko joindre la société civile te eza kosalaka marche contre les kabylistes, marche contre les impérialistes, marche contre le gouvernement congolais. Mais bino bampoke masolo o boza ko mona kate. Donc beno bino nde bato boza ko lamba na kana ba collabo o basala biso nini Code Noir o to ko débattre. Donc masase koleka awad ba flèche koleka de gauche côté bokoko ko bamba bakimbangisi pe bango yoki na kacha bakobwaka lango ba catholique parce que na ba Code Noir kutu yango to ko banda boko mona ete religion précisément ba catholique baou bango batali boso basalaka Code Noir pona ko konzamisa l'homme noir pona ko nyokola ye babiloka boende to kolobela yango et puis ba catholique contre ba kimbangiste donc yego za la tirer laisser pour dire que comment to kumbela émission on a chaque article sur 60 articles eza na kati ya Code Noir to koyeba batu na batu tanto koma na ba section na bango klebo wate ba catch nyonse kolekana awa to koyeba comment to ko balolela yango me bandeko bakimbangisi basi ba ebwakela yenga deja keba ba yonyoza koleka biso tozwa deja nguya yango depuis kala poto kwa ko libérer Afrique. Donc nous avons déjà lutté depuis kala concernant anti-Code Noir avant que yo mutu mwindo oya koyeba Code Noir. Comment? Oui, ça ya wonso yamana tambula munza oui ça bino bomo ya osé en 2012 obo pesa biso imperium ela bakimbangisa na introduction na masolo na nkuku na zalaki na bango balobi na kembuta za bwana esko yebi nzembo ya wisa ya wonso. Qu'est-ce signifie wisa? Wisa signifie l'imperium. Tout l'imperium m'a été donné moi Kimbangu nzembo oyo na yembele bino yango oya ko challenge ngai nde kwa kimaisa aya na yemengana ebi yeye mama ki depuis 1921 na ba série ba mfumu Kimbangu wisa ya wonso. Donc imperium nyonso epesa melaki nga déjà bino bokulungu yo kosenga imperium 2012 oyo. Donc botika biso bakimbangiste na masolo na bino oyo mpoke oyo ya Code Noir to koyeba weko sukela wapi. Matata ekozala awa somo ekozala awa. Merci pour nambuta Robert Mokolo déjà aussi liko kota awa na kati oyebi no komato ko pasula ba mpoke na bande konyoso ba kota nous verrons komato ko nyatela ba masolo oyo etali ba imperium na kati bandeko bokoko koma to ko profiter pe na ba makamda bango oyo basi batia déjà wana me batela yango na angle mususu oyo biso to komiko benga siko foi de sisabakulu. Foi signifie héritage. Héritage signifie muntu soka bandi eloko asikumisa ona suka te muntu oya koya ko tombola yango déjà nzela sarclage esi salema nango déjà. Donc makamto ko lobela awa na Code Noir mingi bakoloba ete est-ce que mutazambwa na komi bokokiste te? Est-ce que mutazambona a joindre babokoko te? Na yebi sibino déjà été foi de sisabakulu. Héritage qui nous ont laissé nos ancêtres. Et ningo bete soki héritage wana ezali wana bandeko bokoko babandaki yango me bakendaki na angle mbeli na bonso bazako lela na côté penza yango wana te biso toza na biso ko ya poto niveler et puis oh no so yo kene tokei avec intention toujours ya kobikisa nini mboka. Alors bandeko catholique bakozala na première position na tango toko pasola mboke oyo ya ba religion pona ko bamba bango mabanga pour dire que baou
bango bato babandaki misala oyo ya code noir oyo bango mpe bakomi presque batasuka mpona koya koloba na biso ete oh non totelemela tosala marche tolibere le Congo tosala balkanisation est-ce que bosi bosengi pardon na ntango bino bobandaka mpoke oyo ya code noir biloko yango tokotraite awa est-ce que moto akoki kozalaki aprovoke et puis aye ngai otiabo makambo na code noir ngai te metango toko pasola mpoke na ba 60 articles nyonso et moi na kati ya ba code routier oya le code noir nde toko yeba koma toko pasola mpoke. Alors na kozwa maloba mingi te parce que analyse oyo toko sala awa ndeko odo merci na bokoti osili kokotela biso na tongo na kopesa bino maloba na tongo et j'espère que mutu nyonso asi ayebija code noir to ayebite problème ezalite lokola ngai toko kabola kaka introduction na suka ezako sukela pona koloba ete ba place oyo code noir esalemelaki buta nanga ba expert tamba koyeba kolobelango ezalaki mingi intention ya kokonza l'homme noir pour des siècles et pourquoi pas pour di bona vie na ye nyonso ndenye kaka tosalaki ba masolo ya Willie Lynch oyo bosila koyeba mpoka ngo koma elekelaki lelo continuation nango yango wana ka mutu eza ko continuer mingi elekaki code noir oyo na France place mbuta Louis XIV ye moko avandi na ba généraux na ye na batu na ye na tango bakoma ye kozo ba colonialisme ko coloniser ba pays ndenge na ndenge oyo ezalaki na sima ya drapeau na bango les drapeaux français nde bisika wana bayayi komona ete oh il faut to koma makambo sur papier ba instruction sur papier constitution na papier oyo to salela po ete to ko diriger ba nini ba colonie na biso na sima ya ba noir précisément na section na bango de section oyo yango ba bengaki nini code noir ils appellent code colonial, code noir, code des esclaves, code noir, ils calvaire de Canana. Pas terme bon na pesi no kaka na sujet moko kaka oyo ezali ke mon code oyo ezakoloba code noir, code des esclaves, code colonial, code de calvaire de Canana. Mais oyo pe yaka lokola ba français ba salaki ba code oyo batamboli na ona bambula tamba monike ko epesi masoni ba yeko tourner yango ba changer nkobo ba benga nini la francophonie francophonie na yoki na ba mende baza ko se poumoner baza ko se déchirer bango nyonso francophonie ya na Congo mais na yebisi bino déjà que francophonie ce n'est rien d'autre d'écoulement dérivage ya nini ya intégral ya nini ya code noir. Ba oui mathématiques bako yebisa yo ete intégration c'est l'inverse ya nini ya dérivation. Donc au dérivé fonction okoya ko zonga suna intégral kaka. Au dérivé au définir intégral okoya ko suka na dérivé. Donc elingo ba ete code noir ce n'est rien d'autre que la francophonie. Parce que code noir esalemaki na ba place o bataki ba noir o ba colonizaki ba na Haïti, na Dominique, na ba Caraïbes, na Brésil, na bisika nyonso na ba États-Unis pe na bakota ba Canada. Bisika nyonso, mabele nyonso oyo mona ki ete ezana se ya colonie française. Et bien, il faut tourner en fonction de la code noir. On peut changer bien après francophonie, c'est à Sony. Mais les lois sont yeba. Ce qui est congolais, toza koyoka na minute toza na Kinshasa, oza kozelaka. Kabila, salagnon so 2 millions de dollars pour organiser parler du peuple biso francophonie. Mais la francophonie c'est ça seulement le code noir. Code noir, je me réserve de dire plus. Yango boko yeba. Qu'est-ce que signifie code noir? Ba effet à code noir et si là to ezalia. Merci mingi petite sœur nangai Ntalu mama Mati Mbundu okote lingai lelo yo quelle bénédiction nazana na kozala na peme na yo muto fongola ngai pe misu na makambo ebele na swan na yo pe publiquement naza ko senga pardon na ndenge nazala ko challenge bino na makambo ndenge na ndenge lelo na ko comprendre te mama za ka mama donc mama Mati Mbundu welcome boye na yo na kati ya studio ya conférence na biso awa kati na radio li solo pe bientôt to ko yeba koma ba masolo nyonso ko bana ko compacter yango esika moko donc indépendant mosikate code noir boza déjà na idée de qu'est-ce qu'on va parler mais en attendant to kitamuke na sepo boyeba ete code noir basala on a vu la Versailles na France et pas Louis XIV na 16e siècle précisément na 1685 intention na yango bandeko belé bakoti bako yebisa bino yango ezali mingi pona ko vendre
ako revendre na ko somba banini banoir komba instrument ko salela bango comme biloko ko le quand même kutu biloko te sana valeur bampunda ko sana valeur parce que awa to ko ya ko comment mutu boma ile koloka ya mpunda kaka a traiter mabeto nini quelque chose de pareil. Alors tokeba parce que nakata masolo oyo biloko ko pesa tukanda ekozala bakoswana ekozala meto perdre contrôle te tika mutu na mutaya opinion na ye ya makabo etali mpoke otokolobela parce nga azo pesa ka introduction muke kutuka kama ba expert oyo ba lekinga oyo batenga makambo oyo bango moko basa kotaka na kati na kopesa maloba. Merci ndeko tutidatia ndenge pe okotelinga awa na tongo kiyema tolola mso tokotombola ope na tongo na kozala mukoloba mingi te taona kopesa bino ba antenne. Je vous promets aujourd'hui parce que babwa ke ngasha ke tokopesa yo chrono. Alléluia. Alors mais conclusion ya makasi na introduction oyo boyeba ete intention ya code noir ezalaki po mutu na mabele oyo l'homme noir a perdre trace na ye oyo elelisaki ngai na butu ntango na tangi yango. Des millions d'hommes et de femmes na bana bakotikalaka kovivre lisusu na mabele oyo avec une destination te ndenge bazosalaka na Ruchuru, Beni, Butembo, Walikale oyo Kabila aza kopermettre ke batu baya kosansaka sa bango baboma bango bakimisa bango ba village na bango po ba perdre bango ba trace na bango. Crime abominable. Le gouvernement congolais baza kosala nzambe kaka mutayebi s'il en fit possible comment punir toutes les personnes qui auraient dû travailler avec Kabila pour ces années. Parce que awa code noir yango baza kopesa la promotion ki ba français francophonie et ya ko renforcer yango lisusu mais to monete code noir qui est la francophonie intention nango ya suka ya conclusion na 60e article et confirmer yango tant que nous serons la francophonie pour diriger nos colonies bato ba kolobaka le côté français obiso za ko coloniser. Intention na biso ezali ko perdre ba trace na bango makambo Congo c'est confirmé que c'est vraiment la cause de la francophonie. Mais tout ça ko jamba bango ba yana boko fongwana ba perdre trace na bango ba perdre luvila na bango ba perdre même yango bana na jour de naissance na bango inaliwa na bango bakotika laka koyeba kate bauta wapi bandeko boza ko benga na libanda ya conférence pardon na za ko inviter bino bokota na radio lisolo Skype radio lisolo ezali beta na Skype radio lisolo kuna nde bakoyamba yo bakosouscrire yo et puis okomi par na tout cas oh nous za ko benga na sima na pembeni na cadre ya l'impresario Joaquim Zambwana na koyamba lesusu à téléphone te parce que na ko déranger fichier te. Alors to komi na point où ba 60 code oyo comment to organiser yango mpoke oyo eza matata parce que banana ebandele ti na suka article moko ngana ko mona muke menzoka na ko affecter vie ya batu mususu na ko loba ete bana bazaki na permission par exemple te ya kozala na droit ya papa na bango kaka mama na bango mama oswaza esclave bango aza corrier na patron na ye ki ba colon et puis yo mwana boy na ko loba ke a section ezala muke mais pona bana o bayebi koma ko bota na libota oyo mama na yo akomi deuxième bureau to koma ba ko yamona ndako to papa na bali deuxième bureau yo mama na aza swana te bayebi ke signifie pas ezala kaya na yo mutu ba déraciner parental na yo ba pesa ngo na mutu mususu et puis mutongo ayeko kontina kati ndako ya propre mama na yo to ya propre papa na yo. Voilà pourquoi na ligne ko négliger code moko te ba code nyonso ko traiter mais à 60 comment to kenango mayele on a sengi participation ba mbuta nyonso to banda yango. Alors code noir ezo banda na boye to banda na article liboso simande na pesi masolo nyonso na batu nyonso boza na conférence déjà poto banda mpoke rapidement na ko tarde te code ya liboso ezoloba ete il faut to chasser ba juif chrétien nyonso na ba colonie nyonso ya francophonie ba existete ya liboso bata liboso bango to kolongola parce que bateyaka batu kimpeve bateyaka batu Jésus bateyaka batu makambu oyo etalike injustice bona boy misu na bango ekofongwana therefore yango wana batata ya boye ko boma bango ko chasser bango na ba territoire nyonso ya francophonie soki bako vanda ka wana biso na bango ekosimba te to kotiela bango kadafu bakale to boma bango. Pourquoi?
parce que ton ligne qu'on renforcer religion, faut travailler d'abord spirituellement. Oh maman Matimbunu, je me souviens yebi sakanga yangote. On gozo peuple zo d'abord esprit na bango. Religion d'abord. Maman Matimbunu le nazo ba kombo no parce que oza pe na kati awa vraiment naza très joyeux ya ko yamba yo awa na bamakambo yebi sanga bambula na bambula et puis lelo na kumona code o nzoka ne yo misu ne mona ka clair avant buta zambwana. Wana zambwana la kane clair alobaka yango. Alors toko forcé bango bazalaka batu ya religion moko kaka catholique déplace nga na suki siki na ngai pona pesa na masolo na bambuta na introduire code ya liboso sur 50 sur 60 code poto banda na ordre d'arrivage ndenge eyeli bandeko oyo koza d'abord introduction chaque mutu apesa ta 5 minutes de introduction code noir ndenge boyebela ko koleka ngai simande ba débat eko continuer sur ba code oyo papa Roger Mukolo yo mto yake liboso après yo na kokende epa ya ndeko odompambu mutakotaki ya mibale et puis na connaît pas maman Matimbundu et puis na kozome pata tutitia et puis ndeko David Bange yo pe na moni kosuko swesili parce que lobi ozalaki wana na bandeko kimbangiste oyaki pe ozape na kati yo pe na kopeso maloba. Alors sans plus tarder ngai na kanyi ngai chrono ya première 15 minutes na pesi maloba epai ya tatu Robert Mukolo. Merci bandeko balandi baso mbote na bino bipai bozwami na esengo mpo tato koka koloba likambo oyo esalaka biso pasi biso banso bato mwindu ezali code noir ou la misère de Canaan ndenge euti kolobama esalema kibongo na kati ya tonga ya France sous Louis XIV. Louis XIV azalaki yoko mokonzi ya France oyo atongi to apesi na ba français bokonzi to imperium ya bango mpo batambola kati na molongo mpo ete ba dominer. Soki tozali komona ke la France a colonisé l'Amérique tout entière du nord au sud, presque l'Amérique du Nord. Iye Mutwazalaki, le premier, yakozwa ba colonie nyonso wana. Alors, en Afrique, azali na une bonne partie ya ba pays Afrique, en commençant par l'Afrique de l'Ouest, Kino, et pas Inabiso. Biso tozalaki directement bato na ba français, te kasi, tozali bato na ba français pambate la Wallonie française oyo ezali mboka ya ba belge oyo bayaki kokonza biso pendant 80 ans ezali dirigé par ba français donc ezali kaka politique moko ya mibale oyo tokolobela lisusu ezali ba 60 articles oyo mokonzi ya mboka oyo babengi le roi soleil elingi koloba nini alakisi nde mwinda kati na mokili ya France le soleil bino moko bokanisa roi soleil soko okei na France na mboka na ye na Versailles epa ye atongaki solo azaki roi soleil alakisi bango ndenge ya kolata ndenge ya kolia ndenge ya kotonga ndako ndenge ya koescroquer ndenge ya koboma toyeti komona mpe drapeau na bango ya bango ba français ezeli na makila na kati ezeli na bleu c'est-à-dire ba dominer mokili mobimba ezali bango loposo ya pembe bazwi mokili na makila nde bazali kotambwisa mokili wana ezali ba code secret oyo ezali na kati na sima na yango tokotala penza ba article tokopumbwa tokozwa moko nanu mpona introduction na sima nde tokozongela fer de lance oyo ekosala mosala oyo ya kodomine ya koboma ya kokonza mokili mobimba ezali église catholique yango balobaka bakongo balobaka mambu mumpimpa nganzi mumwini c'est-à-dire makambo elekaka nanu na butu na kanda nango ekobima na moi mpo o dominer mokili o dominer moto okozwa nanu esprit na ye parce que le pouvoir se trouve dans la parole le pouvoir se trouve dans l'esprit alors soki ozwi esprit ya moto okotambwisa ndenge olingi donc bokanisa bino bato bozali epai okweya na velo mbala liboso na ebite soki kobosa na kango to faute ya liboso yo sala obi oyiba eloko na ndako na bino moko lero zaki mwana muke soko koki kobosa na yango babosa na yango te donc on dirait que esprit na biso ezalaka attaché na bisika nyonso alors soki oza ko éduquer esprit
ozali koéduquer mutu sur la longueur de temps. Lénine alobaki yango, tosololaki yango. Donc, Église catholique, c'est l'église qui va être, ezalaki un objectif église D. Ezalaki un objectif, il y a qu'à dominer, qu'à exploiter, mpe kozwa makambo nyonso wana. Alors, l'article ezali ebele, toko sala commentaire, il y a article moko. Première chose, bango balingi, balongola bayuda nanu nakati na etando oyo bango babengi mboka na bango parce que ba politique ya Jules Ferry oyo azalaka ministre ya affaires étrangères ya tango wana pe avaye mususu mtu azalaka liboso bango nyonso wana bazali na politique nini. Il faut exploiter ba bisika nyonso to posséder mpo ba richesse nyonso eya na France. Je vais vous rappeler une chose. La France a les meilleurs spécialistes du pétrole, mais il n'y a aucune goutte de pétrole dans son sous-sol. Wana eloko liboso. Ba université nyonso eza kuna na mboka wana. Eye kolaka ba bitude ya batu nyonso à travers le monde. Donc, bazali ko salisa mpona kopesa jus na kati ya ba décideurs politiques na bango. Donc, eloko oyo to simbi lelo, oyo to bengi code noir, ezali fondement. Il y a démocratie occidentale oyo ezali piloté dirigé par la France. Ezali likambo comme liwa, ezali likambo parce que ba vérité oyo ko bima kuna. Ezali ba vérité soki nzambe alite mais biso nyonso to sila. Ba silisa batu nyonso surtout ba intellectuel. Alors, toko kenela ngo malembe ngala ko proposer ngota Joachim na bande kobanso bazali kolanda na nzela ya radio. Tokoka kosala émission ebele na banini oyo mpo et ba différent pour que oyo biso tokozwa awa batu ba comprendre ba yeba. Or ce que otangisi mwana pendant 25 ans au disposé sur un siècle. Biso code noir et bandaki na 1665. Tina moy mwalelo ezali ko continuer sous plusieurs formes. Dites-vous mutu mwindu oko bimana boumbu na yo mokolo nini. Alors na yango tokoleka mingi na conclusion parce que ndenge bande ko ba introduire émission na yo ki bachaki loyembo moko ya bakimbangisi. Oui, les kimbangisi sont en avance, il y a beaucoup de choses. 92 ans de prise de conscience. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes conscience wana, je pense qu'on pourrait se référer de temps en temps sur des discours kimbangis. Na m'équipe qu'on répond na batomo tous bakolobaka oh non église kimbangis ezali raciste. Je crois que bokolobaso que ezali raciste ou ezali raciste c'était après la lecture de ces 60 articles du code noir. L'église catholique. La France est la première fille de l'église catholique. Oh naza koloba bato ba kota université bazana ba doctorat ba yebi lilo koni naza koloba isikawan. La fille est née, c'est-à-dire que disons la politique nyonso o la France et celle qui ou ezali gérée, décidée, formée par l'église catholique parce que hier mutu penza zwa makambo nyonso. Partout où était le catholique se trouvaient les Français où se trouvaient les latins, le peuple latin. Donc, toi englobé, le peuple latin, toi soit espagnol, toi soit portugais, toi soit italien, toi soit français, bangomoko. Les plus forts là-bas dans Wananyonso, c'est la France, c'est la tête qui mène Babiloko Nyonso. Donc, makambo Nyonso, c'est la France et les alliés na impact na bamboko Nyonso na tangi, oyo Nyonso qui coloniser Mokili. Donc, pour l'introduction, la banzi to telemiwana na proposer méthodologie ce qui bolingi to kokenda to tangi article moko to sali commentaire to épuiser to yoki ata to si lelo te to kotonga to za kotonga Congo to kokende malembe kino bato nyonso bazwa conscience na likambo oyo etali code noir ou misère de Canaan bazui esprit na biso ne sikawana baza kotambolisa biso kino moi mwalelo tozali na se ya itumbu wana toko bimela ndenge nini maloba mboka yo mbutanza bwana maloba mboka ya bandeko banso tokoba msala oyo. Merci papa Mukolo wa francophonie yango kaka version ya sika ya code noir tokepa ndeko odompambu mutupe ayebi ete francophonie code noir ezape ko ya bazo ya bango na maboko fongana na Congo lobini ndeko odompambu ha
Merci beaucoup l'impresario Zambwana. Na pesi mbote na bandeko nyonso tozana ba na kati ya conférence. Nalina lobabo, je pense que eux allez suite ya masolo ya Code Noir bobetaki la fois dernière. Papa za mwana nga okende na mwa mopanzi moke parce que ezali émission to ko makanisi. Moi je pense que soki tozwa temps ya kotanga masolo oyo ba livre wana makambo ebele mutakomi yango eza mundele. La fois dernière na lobaki na bino la fois passée na lobaki mundela ko tikeli loko na maboko na ko kufungula susu miso. Je pense que soki ache yango à la portée ya mutu nyonso ya kotanga yango ayebi ke il y aura un jour une personne ou akoki ko décoder ba code nyonso oyacha pour à renverser idéologie na ye c'est cause na code mosusu yana lobi to ko décortiquer ndenge tout na moni papa na nga utulu balobi kitoko mingi ayebi histoire wana ayebi makambo ebele mais ezali pasi soki to sali ba analyse ya milai soki to développer makambo na niveau to na to komela yango mais to zangi na ko parler na conscience ya moto oyebi tant le peuple aura conscience et renverser le pour tout. Oui, surtout na Congo, na biso ba congolais. Donc parler mi na biso ba congolais. Et là quoi conscience eza arme moko non na mona yango jamais. To ko na masolo toye. Toko kwa na masolo oyo toye nango tolobi mais na makambo ya Congo papa za mwana ou totala makambo ba français totala makambo ba belge totala makambo ba américain bana système moko bana boyoka ni moko oyo muninga za likolo muninga te po soki muninga yi likolo muninga mais si ba bomana donc ba vandisa masolo ba mboka na bango bakanga penza clé na porte et bakangi gate wana mutako fungula ngote mais tangu ngana yoka batolobela mingi Afrique nini oyo mutu biso tolobela Congo Angola Libye Afrique nini biso tolobela Maroc South Africa ou bien nini parce que bande connaissons mususu on dirait baza pena na moins 5% na kata masolo wana mais Congo eza pena na 98% na kata masolo wana. Alors programme oyo bango bakokaki kotia biso ekota ba siècle na ba siècle tozaka na même programme wana oyo biso tozaka ko vivre na yango donc tolinga te na bato mususu ko bakete fungwa mimisu na mutako bakete na fungwa mimisu te biso tout donc ça veut dire que tant papa ante koloba azui église catholique to yebi église catholique ba koti la biso évangile ou ba église catholique na mboka na biso na tango nini et lelo oyo pe lisusu to yebi ba formation oyo to zwa bana mi batanga ba école nini alors to kokende mutu ana kokende na nzela na yepo a développer mais ngana ozonga eloko kaka ya conscience na kata conscience okobosa na pe connaissance parce que na kata conscience connaissance va pesa kiyo conscience na yo ekoki ko rappeler yo makambo susu oyo ko perturber programme ba kotsa ko na kata mutu voilà arme oyo ya makasi pona biso ba congolais parce que j'en doute fort que mundele atika eloko moko boy oyo ya yebi ke simbié à la portée ya mutu nyonso ou bien ya mutu moko po atanga yango mundele aboma ngane mundele te so moni mundele muninga ba boma na c'est que polémique ndeza polémique mais bazo protéger loko moko o ezali bénéfice ya bango nyonso alors na osuki sa loko ba ina biso ke toza muku c'est pour ebande la mission na osuki sa awa ko loba boye tangu ndeko anyati point ya ki église kimbangiste je pense que par là so na comprendre que mabe alimbisanga par là pour me tika la kobima na kati wana parce que là vraiment il y a rien du tout tout est clair il y a rien vous comprendre ça veut dire que batu baza censé à protéger mboka ceux qui la comprendre bien te bolimbisa parce que non c'est le moko batu baza censé à protéger mboka il fallait la tout
ba église o indimela ba prophète na biso moko ba congolais il y a 100% de pères et de mères. Ce qui bango déjà ba komi ko pencher côté mususu pour appeler ça ba privilégier bato mususu, c'est que toza su ya ko bunga makasi lisusu na kati. Alors je vois mal ya ko tanga ba église lokwa ba kimbangiste ya ko loba ke bango ce qui ndenge nini donc il faut renverser et le monter catholique se planta partout dans le monde et to ko combattre catholique mais biso to ko combattre le système na bango. Mais pour combattre une religion, je pense que na habité muna na opé sa boule ceux qui ont renversé en ndeni. Bon na suki wana pour na ndeko so ba peu minutes ko za bandeli merci ndeko. Donc conclusion na introduction ta pesa maka na permettre ka penza débattre parce que muntu azana ko loba mais yeba ke tanto zo zonga na ba code sur religion de débat to zo fongola mais oyo pesa za introduction na yo to yo ke d'abord to ke pa mama Matimbundu vous pouvez savoir introduction à code noir avant que le débat est bandana les premiers 5 codes. Maman Matimbundu et Boto. Peut-être yenge bambote na bato bazolanda biso. Tout d'abord nako pesa bino mbote mbuta zambwana. En tout cas ça fait plaisir. Yangana sala émission on a bino ça fait longtemps. En fait, Nazaki sous mingi na radio parce que j'ai repris mes études, non pas dans le sens où comprendre que je dénonce l'impérialisme et puis en même temps nazo kene na ba école na non, ezalo aneti na zongeli classe mais na objectif ya komona l'enseignement na façon afrocentrique. Donc il y a nazo comprendre les éléments bazo pesa mais ce qu'on nazo mona nazo sa compréhension ya ndenge ya ngai nazali africaine et non nazo assimiler la matière ou bien les matières données na façon na bon balingi na mona makambo. Enfin bref, quoi les acquis juste pour expliquer bino mon absence à travers donc les ondes. Alors émission et aller en tout cas n'a quoi comme manquer même ceux qui lobby dans un examen. C'est extrêmement important biso donc la nouvelle génération d'Africains autobandi ko comprendre que s'est-il passé autobandi ko analyser comment ça se fait que le code noir est ko salama pendant la traite négrière, après, il y a leur charte de l'impérialisme. Donc, pour les années, la suite, il y a Code Noir. Il y a encore un autre chapitre. Enfin, le Code Noir, ce qu'on en tout cas, l'élite, c'est que on a un problème psychique. Le Code Noir est neti qu'on légiférait ma BO Mundele à Bandai Kosala concernant le peuple noir. Kotia loi ezali neti ko protéger mutu pour appliquer la loi. Donc ezali neti nazo sala mabe siko soki nazo sala mabe ngona ndenge batiango na code nazali neti acquitté d'office parce que moi je respecte le code. Mais en même temps ezali nango cautionner yanga nazo sala mabe. Bon il n'a habité na 21e siècle ce qui batubazo ignoré en haut mais ezali extrêmement grave il y a biso to zalana nous a même été à chercher les informations ya ko comprendre Afrique est comme à niveau ndenge nini que s'est-il passé parce que tant ba mindele ba yaka to zalaka batu moko conviver en paix to zalaka batu moko en bonne santé. Plus de la moitié de l'Afrique et pourtant tous posséder tout ce qui fait que la vie est agréable. Tous en a moï, tous en a maï, tous en a une terre plus que fertile. Ils ont un engrais chimique. Mais on vit dans donc il n'a pas condition inhumaine. Et on a vulgariser cette connaissance. Le code noir. Je pense qu'un jour, l'homme noir va se poser des questions. Si tu continues à Makambu, il faut te faire valoir nos droits. L'homme blanc n'a rien. Mundele Azanelo comme mon côté. Il a basé sa fortune sur l'exploitation Yabatu Moussousou.
siko match ezo tourner na minute oyo aza ya kodinda to nyonso tout ozomona mindele eza mongora simple prolongation 10 ans ileki mingi babano ya kosenga asile chez nous kosenga asile chez nous elakisi biso mo pe tozala prévenu ya ndenge tokosala makambo yango parce que sinon recommencer nango po balingi kolâcher le morceau te eza tout à fait normal nalingi ko continuer parce que na bomba pe ba idée ndenge tozo débattre en tout cas merci ndenge boyambi appel na biso et puis bon to débattre nazo c'est bino maloba matondo merci nayebi mama place au soukeli place peut ko fongola susu additionnel code ya MONUSCO ya 2053 oyo toko yeba prolongation mo oyo nakomi yango oyo mama lobia prolongation kaka mo prolongation sur MONUSCO 2053 toko yeba qu'est-ce signifie 2053 code ya sika oyo MONUSCO na sima ya francophonie bazoko ya côté ya ba jeune oyo batia déjà semaine passée bazola na Congo. Les Congolais ne comprennent rien. Mon code signifie quelque chose. Code 2053. Qu'est-ce que signifie 53? Année prochaine 2013. C'est que pour comme on a 2053 donc 40. Donc maman bazoko tente proposer 40 ans de prolongation pour revoir un peu place va échouer. So il va corriger rapidement mais pour débattre makambo na introduction oyo yantalo mama Matimbundu otiko pesa ki olobi muke mengana yebi na vedi atiti tuti diatia wapi oyo introduction mpokena ne bandite bandeko chaque muntu azopesa yaye connaissance sur base ya code noir papa tuti diatia matondo mbuta nga zambwana na opesa nga maloba et puis nandeko na biso azana rejikuna et puis na bandeko nyonso toza baona kati ya studio bambote na biso na okinde bandeko balobi donc mingi kobakisa ezate mais na kotelema kaka esika moko ndengi tosengeli toyeba d'abord code nde tobenga mpe kaka code noir bon surtout biso na France aloko ape banda na France eloba nango mbuta mo na solola ne ndingi mbuta nana et puis pe tomona yango mingi donc so mutabimisi eloko ne babengaka code yango na kombo eloko na oleke tobenga yango code noir donc mutasaki yango soki ministre mo Golbert donc bit na monde to vivement ndenge ndeko uti koloba ndeko uti koloba mingi ya koéduquer esprit pour na kangama muto tamulai et puis ndenge mama Matia uti ko pesa exemple moko ndenge bit na moya kikaka ko sala mabe mo boko pesa mo raison ndenge to exemple moko ya pemento to ko koloba ka to monika na bane oyo soki pesa indépendant soki pays moko boza indépendant oza na ba loi ya union c'est impossible que ne se gérer na makambo ya ba pays mususu soki ndeni mais bango to ba casser loi mo omona ba sali loi mo bo ko permettre bango ba sali loi pona ndeni ba ko sala en Afrique dernier temps tout le monde ba ko ma Kadhafi ba sali mo ba ni na bango autant et puis bango droana ba sali ba bêtise na bango donc eza iloko moko pona ko koma likolo ya bato ko mema bato sika balingi yango tanto koloba code noir wana photo kinde musika to kinde musika tanto loba code noir neti auto zango paso kinde niso banda na 1600 mais photo e ba bible ba imprimant déjà na 1500 donc na idée oyo ya code noir soko ke na bible makasi omona mutongo aki inspiré na bible mutongo aki inspiré na bible yango tanto ko ba ko éduquer esprit donc na likamba religion pesa lié donc to lingate to combattre religion na bango pona ba logique na bango eli ko combattre eloko na bango zo pesa ngo susu il faut zo pesa ngo succès photo tika oya bango to sala modèle ya biso donc l'essentiel ko doit conscience oyeba programme na bango oyebi yango makambo bato ezaboy donc na ozala na bango te ona lité na bango na kima en parallèle na bango to kutana te soki e osama ndeni mais tozala kolinga te ko tozala to lutter to combattre religion na bango to tika makambo ya combattre religion na bango to sala ya biso to zonga oyo ya biso pone bandeli na zongisi na maloba kaka totana ndenge to matondo merci tant
débattre n'étant toyeba ce qu'il faut combattre religion ou bientôt créer religion parce que tout ça dans cadre philosophie mentalité conscience de odon ba mona na ko sulina ki yango auti kolobela awa boye tozana dende ko lisusu bazana kati iPhone pesa bango ba introduction na bango ba onyos ba koya après ndeko Poiti Trésor na ndeko Roger mpaka mambo ba kokota kana cadre ba débat mais na introduction en tout cas débat tasuka na kondima pona ba introduction et puis to bandi débat ndeko Poiti après to ken papa Roger mpaka za mambo papa Roger luko filoko soki papa Trésor Konde baka luko Merci beaucoup. L'homme invisible, papa de dans la régie. Et puis, il y a une conférence comme d'habitude. Bon, voilà, j'ai un bon et bien, mission dans ça, la parmi les bateaux, on va apprécier à Kayo, on a regardé le solo, aux amants, on a un thème vraiment trop capital. Pour passer à l'idéologie à Willy Lynch, et là, on continue dans le code. Au moins, il est belé dans le Willy Lynch, on a le baraka, et belé vraiment même, il y a Willy Lynch, on a bandit maroté. Il faut raisonner en la conspiration. Mais là, on retourne à la question. Ceux qui viennent, ils ont conspiration. Autant résultat sur le texte. Est-ce que ça, résultat ou est compatible oui ou non? C'est la même chose avec Côte Noire. C'est inutile à relever la rôle. Alors, mais là, il y a un peuple africain comparable à tout le monde au hasard qui a accident et à perdre le monde. Mais aux autres, devant moi, si na banane, devant vite, privé, au yé, pas à Batisaki, et il reconnaît plus. Alors, nous avons besoin d'aide, à matière, à thérapie, pour que c'est la même mémoire, pour continuer à vivre la banane, pour la banane, la famille, parce que ceux qui mémoire les unités, la famille, on a alors, on a une intervention tout le bas. Quand on a un rapport pour légaliser, pour légitimer l'acte de ma BO, et c'est un bangote. En fait, c'est ça qui mode à l'époque, la puissance impérialiste, comment il compte sur tous les plans idéologiques, même la guerre, il y a beaucoup de motos. On a bien à alors, chaque civilisation entre guillemets anglaise, française, espagnole, portugaise, comment non, qui est plus meilleur que qui, n'a plus civilisé que qui, n'a plus catholique que l'autre. Vous comprenez? Alors, pour que justifier l'acte barbare, voilà, nous avons sorti le apprécié intervention, comment il justifie en se référant à la Bible, dans la bango, dans la idéologie, dans la bango. Alors, Code Noir, ils allaient caca, et pour justifier que non, ils allaient malades, tout ça, pour embellir, mais rien de beau. Alors, c'est ça qui m'a introduit ce premier article. Attention. Ceux qui va benga juifs, premièrement, parce que là, on parle des juifs de l'époque. Pas des juifs d'aujourd'hui, État Israël, on parle des peuples juifs, on va vivre dans l'espoir de l'époque. On a des croyants. Voilà, on a très décisif à Osaranaté. La preuve, Taliban n'a pas vraiment déstabilisé. Alors, il y a un peu de battoir, parce que on a idéologie à Jésus-Christ. Pour la côté, ça c'est quoi l'idéologie à Jésus-Christ? Bien, ceux qui et selon analyse personnelle. Alors, il faut tout ça là, moi, attention parce que madame est trop pour la religion, religion juive, non, ça bien, religion chrétienne, au but de tout ça, ils ont ils ont l'idéologie, européenne. Donc, ça bien, autour de Baka. Alors, papa, ce qui en a développé dans Bandeko et Boto. Merci. Introduction est là presque accompagné de débat déjà au bandit, mais pour les réalités, toke et pas y a de corroger par mambo et puis de toko débattre les 6 premiers codes au Italie qui me religion comment pourquoi babana d'abord kana qui me de ton tokota après papa Roger par mambo papa Roger na pese malo kuna. Ah merci beaucoup. Est-ce que nazo yoka malam?
Oui, 5 sur 5, mieux que Papa Poiti. Papa Poiti, tant qu'on y a prochainement, bon, ça micro un peu moins bien, ils ont craché. Mais Papa Roger, ça va. Ah oui, merci beaucoup. Na pesi baninga nyonso toza na bango na plateau mbote mingi. Pe na bosani ndeko DSVT azali na machine. Na introduction oyo na ebite soki nga na ko banda déjà na katikati. Na introduction na ngai nakoki koloba que na me présenter nazali mutu moko nazali messager de libération, c'est-à-dire maloba na ngai ezali toujours dans le sens ya situation actuelle, parce que l'introduction na respecté ba vie ya bato nyonso ndenge bapesi ba vie na bango, mais ngai naza na démarche mosusu parce que nga nazali plus actuel dans la mesure où nakoki ko vivre na passé te, naza ko vivre na rejeté passé na ngai te, mais en fonction du passé na ngai je suis bénéficiaire avantage ya dernier venu na ndenge nazo vivre na kalisi na vivaki na 16e siècle te lelo nazo vivre, donc na moni baninga bazo vivre, faut na ça l'effort na améliorer conditions d'existence na ngai. Premier élément. Deuxième élément, na kanisi on n'explique pas les choses par la malveillance des autres, c'est-à-dire on ne peut pas continuer pour s'apitoyer sur son sort. Ça, c'est ce que je reproche souvent la baninga nabiso qui parle climatement ou disons lutte émancipation de l'homme noir. Parce que là, ils souffrent d'un certain complexe vis-à-vis de l'homme blanc. Parce que ngai nazali na mindele na koki kolobake nazali na tang sakabana mike ya mindele, alors je n'ai pas de complexe là-dessus. Je donne et je me présente en tant que nègre ou le grand Kewa. Ça point tiré bas. Troisième niveau dans l'introduction nangai, na koloba boye, et que je me suis demandé chaque fois que Moutou et Zalayo na famille, ce qu'on a difficulté, il y a quoi éviter la responsabilité na yo pour quoi acquiser bandoki. Alors que vous allez en partie responsable de la misère na yo. Tout homme est en partie responsable de ce qui lui arrive. Alors, ce qui est, en fait, qui échappe à la culture, dans notre culture actuelle, nous avons une culture de facilité, en même temps une culture de recherche de boucs émissaires. Ah, ceux qui ont boyé, il faut faire X, Y, Z. Ou ceux qui ont boyé, alors que Yomoko Zali donc innocent pour les. Si vous voyez pourquoi on a Mouzindo, je ne voudrais rien développer là-dessus. Mais pour l'introduction de Corobert, Nazaki un peu, Nakanisi, c'est langue naïe, donc, là le bangon en français parce que l'inga langue naïe, peut-être la langue a fourché, parce que, ou bien, donner à Zaki Nango Yakala, na France, effectivement, France, Azali n'a pas réserve pétrolière dans la région d'Aquitaine, et France, Azali n'a pétrole, n'a bassin, il y a pas, na bagéo, étudier à terre rare, na bassin parisien. Donc, réserve français, Azali bassin na pétrole. Mais en ce qui concerne la francophonie, j'avais du mal à comprendre parce que francophonie Azali pendant il y a Commonwealth. La Commonwealth, alors qu'est-ce que nous dirons de cela? Moi je pensais, si vous dites aujourd'hui que francophonie parce que ça ne date pas de longtemps, même ceux qui m'ont utilisé depuis longtemps, en tant qu'organisation, les alliés il y a Kalaming était. Moi je pouvais comprendre que francophonie les alliés en fait dictés par Grand Orient, donc les alliés loge maçonnique, franc-maçonnique, il y a France. Là, je peux comprendre. Et c'est ce qui a contribué même à l'élimination de Kadhafi pour que loge maçonnique et bandabana na corne na likolo na nord qui n'a su de sorte que tous les présidents africains seraient en fait rosicruciens. Et non, pardon, francs-maçons. Donc là, je pouvais comprendre. Mais dire que francophonie, liaison, mariage, tout ça dès le départ entre francophonie et code noir, bien que les code secret na bango, je n'ai pas trouvé ces liens. Donc pour me résumer, dans l'introduction à l'objet, donc nous devons quitter cette culture des boucs émissaires. Ce que tu as passé, il faut X. Il faut parler de choses à la situation au Congo, et vous peut-être j'aurai en partie raison. Voilà ce qui n'a pas monopolisé parole parce que ça n'a pas introduction. Merci Papa Roger Nabanza ndenge place yosuke les places pena kotombola
pour dire que émission awa débat est bandit. Débat est kobanda na première ti na 6e chapitre. Pourquoi na groupé le premier chapitre, le premier article ti na 6e article? Parce que les 6 premiers articles ba wele la ki d'abord ko conscientiser d'un papa odo aloba ki na mama Matimbundu alobi ko travailler d'abord sur le spiritualisme wa oyo expertise mama Matimbundu ngana yebiye azana kati awa il a toujours parlé de cela. Premier article les a confirmé était en tout cas dans 3 mois ceux qui ba juif ba bimine ba territoire na biso te passé ba ndo za ko endoctriner na ba bango ba noir o biso za ko na ba territoire nyonso ba penalty pe to ko puisque la biloko na ba banzoto na bango donc on va les tuer wana artisan de bosser bandela ki bongo trop méchant. Deuxième article ba ko insister et ba noir sika o bazali ko ya ba arrivage sika ndenge za rama papa sika ye ma sero na yeko devisa ba papa utina Dubai to ndenge petu za kana poto na diaspora ete avion moko yake de ba arrivage sika ye mama tel ser na yake te ba arrivage sika wana ba arrivage sika nyonso ya ba noir tango za ko kota e loko liboso ko wela ko baptiser bango nyonso na ko forcer bango na religion catholique. Et oyo nyonso akoboya kopesa biso ba noir na ye ba enregistrer bango na église catholique te bako futa ba amende par arbitraire donc bako pénaliser bango na ndenge moko ezali ke bako sepela pe ko ndima kutu ba amende bako futa bango te tout ceci pour na ko prouver bango était baza obligé ba obéir na code noir que toutes les personnes tout esclave sans exception il doit être baptisé ba combien bien awa les ordres nécessaires pour le faire instruire et baptiser dans les temps convenables. Temps convenable signifie après que balangi ba mateya to lambi bango bien que to saka ka maître na yo sala kaka boy na boy ba verset biblique o ndengi bande ko bele bouti ko yoka bango ba très bien que ba yeba ki bible to ba kena la bible pour na ko forcer te makambo zana mukanda o sala nini yango kaka. Lelo ngana za ko jouer rôle ya Jean Baptiste ya nani ya Ponce Pilate un juge oyo azalaki impartial atalaki gauche atalaki droite te donc awa na yebisi bino déjà été émission oyo je ne suis pas un chrétien je ne suis pas un non chrétien naza ko pasola mpoke na katikati po ete mutu nyonso a se sentir à l'aise na tango ko boaka flèche et ricocher de gauche à droite. Le troisième article baza ko lwa bien que bako interdire banani na ba fonction publique nyonso était ya kaka religion catholique. Encore une fois, à défaut moi mouke apostolique ou bien les romaines au romaine sokotali c'est toujours l'église catholique romaine de bazone kaka na église catholique. Voulons que les contrevenants ba onyos ba kozala contre ba instruction oyo ba kobenga ma immédiatement ba rebelle ba désobéissant batu oyo bamonete mutu makasi batu oyo baza capable ya kotelemela ba révolution ya makambo oyo biso tosili kotia awa na francophonie na biso na kati ya section na biso pona ko diriger batu yindo po balanda makambo to kosalela awa donc wana ezalaki instruction ya ko forcer mutu nyos o kozala contre le gouvernement français na kati na ba territoire na ye pona ko forcer banani batu oyo bakozanga kopesa batu bazala baptisé comme des catholiques. Na 4e article ezape ko insister était il faut kaka batu oyo bako konza ba esclave baza la pele sous banani ba catholique donc awa to na 4e chapitre oyo consiste était il faut d'abord qu'on soit ba nègre oyo ko tia ba ba maître na bango ba maître na to travail bango d'abord baza la ba catholique ici quand on parle de maître na lingi oyeba que chaque fois qu'on compare ba biloko oyo compara ka pe na date ya lelo yo qui sont nos maîtres en Afrique à partir à biso na biso ba maître ba esclave na ba kata ba esclave ba osu ba kozala ba kapita kati na ba groupement ba esclave ba kozala bango nyonso baptisé et tout ceci oyo ba kozala contre ba ko subir punition arbitraire contre les commandeurs donc mutu azali boss oza kopesa ordre azana permission ya kupinir ya kubeta ya kuboma ba onyo bakozanga ko obéir na ba ordre wana. 5e article ezako koloba ete kaka na religion kaka tozali ba welela ki religion d'abord religion protestante ekeba balobi bien natanga yango défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets.
même à leurs esclaves, le libre exercice de la religion catholique, à défaut apostolique ou bien romaine, à peine de punition exemplaire. Donc, il été ceux qui, par exemple, les protestants, la évangélisation, été conflicté, na intérêt na biso personnalité, tout autour de l'église catholique, sixième article, pour clôturer le sujet de colonisation, na sima ya religion. Balobi ba insisté bien été awa toko forcer bango ba catholique ba esclaves à observer les jours de dimanche et de fête qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique. Donc il faut qu'on obéir ba jour de dimanche selon l'église catholique et na ba fête o ezana kati ya Bible selon l'église catholique. Pour défendre bango même pas travailler na dimanche té na ba boss wana pas forcer ba esclave na ba travailler na dimanche té et oyo okangama ete asalisa ki misala na batu na jour ya dimanche na bila plantation ba cycle batu wana immédiatement ba subir penalty ba kozwa yango. Alors place au débat ya liboso ngana za ko banda awa eza koloba ete soki par exemple l'église catholique mutezali l'église mère église principale et soit qui francophonie ba pays nyonso sa colonie et pour na forcer ba tubaza la ba catholique et puis l'église est là dirigée par des bampèves ba prêtre. Est-ce que l'église catholique awa na minute oyo ba prêtre oyo ba yeba ki Bible ba ko sa la Bible ou comment ils se sont permis ya batika biloko ya boye Louis XIV a influencé bango et puis pe maloba yango oyo ba pesa ki batu qui est na Bible bazako yango ba ordre wana basala ngo na intérêt individuel ya batu biloko oyo na ligne peto analyser ngo et puis to meka peu ko forcer to associer ngo na data lelo yo. Comment situation ya boye ekoyiko za la possible que ces gens d'église continuent à exister parmi nous et puis quelle est la solution oyo tokoyiko za nango na angle oyo ba église oyo bakoti ko meka mpe ko bima clairement na public ba confesser ete situation oyo tozana ona kipelekesa na data lelo c'est l'église catholique mutezala ki na base na yango. Est-ce que tokoti ko soki to se comprendre te mutinyo so yaka arranger un peu situation oyo parce ngai naza expert na matière te mena sepe to za bande ko ebele baza expert awa bo mbangu deba na soza ko fongwana mutinyo so komela nga soki omonike kuzwa maloba awa na cadre ome pona ordre penza to kolanda ordre te mais en attendant na papa Robert Mukolo soki ozana moya koloba poto bale sepene section ya religion awa mute cause qui pelekese awa à vous l'antenne. Merci Bandeko, merci Mbutazambwana na malobo pesingai na moni ba intervention ndenge ezali ko kenda ezali kitoko mingi c'est vrai. Na lingina pesa na nous une petite précision avant de continuer. Précision ezali nini? Problème est en Afrique. Il y a un passé historique. Tout se culpabiliser à Wabo Banda qu'on trouvait ma faute, il y a Batou, parce qu'on a mal dit, on n'a pas été à Sorbonne comme vous, et puis vous dites des choses. Ngai pendenge na lewa, nazamu la kisina tang sape ba mindele. Mais makamuna zoloba, to bandi ango na base historique, la fondation de la maison. Puis ensuite, tokende. Ce que bandi ko contester sikoyo, et bo pe siko de noire raison, que mutu mwindo azali incapable à tonga eloko. Abandika ke eloko pona ko conscientiser bandeko, ba msusu ba bandiko attaquer. Non, soyons sérieux. Na makambo toza ko lobawa, toza ko débattre. Réserve pétrolière française et koki ko sala tête te na consommation ya la France tout entière. Tala ba statistique yo mutolobi likamwana. La statistique, on peut s'en raison, comparer réserve aux Anamabélé, comparer consommation en France, au Tala et Païwa Ptozali. Donc, kuna na telemi petoleki. Likambo toali na ngwao, et yali likambo ya molimo, likambo nakobikisa mboka, likambo nakobikisa mutumwindu. Ce n'est pas de l'arriérisme, je suis désolé. Et ça, arriérisme était, il faut tout prendre conscience dans likambo wana. Mpona kotike la ba génération ezali kolanda kabiso na sima, il faut biso to comprendre. To tiango pembeni. Okoti na compte ya ba loge biloko wana ba loge maçonnique. Ba article eza na kati kuna code. To tanga code, to zana quand même na méthodologie ya kosalela.
c'est vrai. Bato nyonso baza ko tomboka na Afrique, baza ko mona ke ba dirigeant baza ko tambola na bolongo penza te mpona ko kamba mboka ya bango. Baza ko benga bango ba rebelle, les rebelles. Le mot se retrouve depuis 1665 dans les documents. Ceux qui sont ici, qui s'opposent à pouvoir en Occident, on les appelle les opposants. Mais quelle différence y a-t-il entre ces opposants d'Afrique et ces opposants d'ici? Pourquoi on appelle les autres les rebelles? Mais soyons sérieux, il y a un langage colonisatrice qui est dedans. Passion, Bissonga, moi je vais vivre au présent. Toi tu vis au présent maintenant. Et ton peuple, il vit où? Mais soyons sérieux mes chers amis. Oh, les kamtoza kolobeza likambo eleki kamwa niveau na yo zanango oza 50 000 euros, 100 000 euros eleki place ya batu baza komona na mboka. Il faut tozonga na origine to lo balikambo. Oui, c'est vrai. Moninga msusu bakia walo biete likambo yo soki bango babimisi yango c'est que bango ba changer cap ba comme eloko msusu. Oui, c'est vrai. Hier, ils combattaient les juifs. Aujourd'hui, ce sont les juifs qui dirigent. Ba makamunyo swana ba koti na kati ya ba secte biloko msusu o ils ont contrôler le pouvoir et ça va plus loin. Baza ko sodomiser ba chef d'état africain. Bato wana baza na lilo bate devant bato na bango baza ko tambwisa na mokili. Alors, bandeko Côte Noire hein, ezali dangereux. Alors, ceux qui toza ko kena likambo yo to kenda nango na malembe. Ceux qui bobandi ko se combattre entre bino et mlakisi que vous êtes incapable de vous organiser. Total likambo de façon sereine. Que chacun a le balikambo ndenge ezali. Bon, ceci étant, j'ai mis une piste au point. Naza ko kenda ko zongela makambo to bandi. Les 6 premiers articles ezali articles spirituels. Nous, moi, vous et tout le monde, tous avons une possibilité, mon côté, il y a qu'on combattre une idéologie contre une autre idéologie que nous devons mettre en place. Un, nous parlons leur langue. Parce que nous avons tous ça. Ce qui n'a pas une direction assis à Otuna. Qu'est-ce qui s'est passé dans la radio telle à telle heure? On peut se résumer à ma cabine sur tout le bien. Donc, tout ça n'a pas contrôle. Tout ça n'a contrôle mon côté. Alors, ce que nous devons faire, Bisso, Yango Balobaka, phrase moko ezali kaka na kati kuna. Boluka liboso bokonzi na nzambe yango nde mutu ekolongola bino na boumbu. Parce que nzambe asa ko intervenir na niveau esprit. Lorsque une personne est conscientisée, elle a le contact spirituel vertical, alors maintenant cette personne est capable d'agir, mais si elle est mal informée, elle va mal faire sa prière et ces choses-là. Les codes, oui, il y en a plein de codes. Donc, aujourd'hui, c'est l'église catholique qui se met debout, tout le monde derrière, tout le combattre, tout ça contre. Vous voyez tout ce qui se passe au Congo, Monseigneur Mosengo, l'archevêque, que je cite ici, Azali ko réunir Batou, Bazar au la marche, Kobongisa, Mpoda, de l'Est. Mais c'est cette guerre de l'Est, là. La base, c'est où? La base se trouve dans ces documents que nous sommes en train de dire. Donc, il y a une colonisation mentale avec la langue, avec les langages que nous avons. Mais c'est là que nous devons nous battre, nous autres. Ce que tout ça, les locaux à boyer, tout ça, ça, la mpote mpoke, panzana, bato, batelema, et si ka bako telema. Pour la nini ba catholique, ba kota na Chine te. Pour la nini ba échoué na Inde, avec Gandhi. Mais suivez l'histoire du monde, comment les choses se sont fonctionnées. Mandela Yewana, Abimi en Afrique du Sud. Mais tout ça est allé consensus. Un intellectuel que vous êtes censé être un leader. Ne vous limitez pas à votre confort de votre salon. Mais sortez de chez vous. Parlez du peuple. Donc, et là, quand on a ngoya ngoyo, ngai naza kolinga kolakisete, l'article Oyo Tozali Nangwawa ezali article de domination spirituelle. L'objet, l'instrument utilisé pour dominer justement Batomba Endo ezali église catholique. Église Moro Tongama na Côte d'Ivoire. Bozo le bac les noirs se culpabilisent. Mes chers amis, ou vous comprenez ce que vous dites ou vous ne comprenez pas. On ne se culpabilise pas, on est devant une réalité. Awa toza ko lobana bino, bamboka na biso nyonso baza ko tola mabele. Vous là, dans votre confort en Europe, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Torozonga na bamboka, bamboka bateki to comme esclave, et ici et là-bas. Alors, prenons conscience. Donc, ces choses-là, vraiment, entrez dans le dossier, étudiez le dossier avant d'interagir. Je vous exhorte, Bandeko, qu'on ne s'attaque pas, qu'on construise le Congo. Nasilisiwan. Merci nabanza tana sakiki na ukena ordre pena na kate meselo na question na posa kina na repose a maloba na surveille kina na ko bwaka
première demande na kwanza ki mama Matimbundu et puis ndeko oro alandisa cha mbangu. Alors question tali awa mama Matimbundu parce que na ko yepa nayo Bible le bete parce que ba forcer ba toke na religion catholique za kotanga Bible le bete esclave obéissez à vos maîtres. Place musupe zali koloba ete la plupart na Congo nokuta anzamba ko sa ni kanza ki philosophie ya chrétien tozana. Est-ce que d'après yo mama Matimbundu na expérience na ce n'est pas que la même philosophie oyo ya ba maître ba mindele code noir et utilisaki pour lamba biso yango te mutezali vraiment cause ezali que le baba tubatelema obéissez au gouvernement obéissez à vos maîtres. Est-ce que babiloka boy yango te ba exploiter na kati pona ko komisa biso ba noir vraiment que ba ramasser biso parce que spirituellement pe ba constitution na catholique mutalba que oui obéissez seulement à vos maîtres. Mama Matimbundu na peso maloba parce que ndeko bele pe ba awa basenyi maloba de mama Matimbundu pour l'antenne. Maton pona maloba. Alors, en fait, Nanina rectifié deux petites choses. Le fait que nous parlons du passé, donc, ils allaient une grande joie. Il faut tout le monde vraiment dans cette optique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis plus de 500 ans que nous avons été confrontés à la venue de l'homme blanc, hein, mais les Arabes bazaki sur le territoire, sur le continent, bien avant les Européens. Mais impact négatif au bisoto vivant en contact avec Mindele, Yawana Tozo vivre en Otilelo. Alors le fait que bisoto parler du passé ne signifie rien que nous sommes complexés. En tout cas, c'est pas ma position. Je suis nullement complexé par l'homme blanc. Donc, on a Ezali, donc la première précision. Si nous parlons du passé, Ezali justement pour éveiller les consciences. Il y a qu'à vulgariser cette connaissance. Combien de bateaux, bien combien de Congolais, combien d'hommes noirs, choc que nous avons subi. Moutakam Jiayebi to beta masolo ya Willy Lynch, te belé bayebaka même pas la signification ya mot lynchage et où t'as directement na mouto à inventer yango azali Willy Lynch. Important c'est ba combo na biso. Donc encore une fois ils ont confirmé que tant que osali ko mener ta vie na paradigme ya mutu mususu on vivre que des situations merdiques. Tant on a moi nous Willy, hein, mutu a ça là que situation na you bien ya ba ko na ezala ki mabeza ki néfaste un certain Willy. Ba pesa ndoi na mutu o sepela na bizaleli na e. O monique vraiment en tout cas moi na azwa bizaleli na ye ya mwana opesa ndoi. O abiso to pesa ba kombo sans to ba signification. Deuxième chose na préciser. Bakomi awa comme quoi qui est nazo tanga na école ya Bamindele osoki nini na expliquer kiango bien avant na continuer mon discours. Donc na expliquer que j'ai repris mes études d'où na komi rare na ba émission na radio na zongeli classe na ndenge na salara classe libosote. J'ai presque 40 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, mais je travaille à 80%. Donc en fait, j'aurais pu continuer ma vie comme ça. Mais non, tout l'enseignement on a ça là, on a un impact que inconsciemment j'ai intériorisé l'infériorité de l'Afrique. Donc il y a ça qui inconsciemment. Donc on l'Afrique n'est une tare. Et c'est là qu'on s'en sortir, n'a jamais, ce qui Mundele aïe kotia édité. Voilà. Tant on a pour comprendre, ça fait 2 ans qu'il y a Timbeli Makambo, on a côté langue, donc maman la recherche, il y a moins ce qu'on a habité. Il faut ce qu'on a revoir les matières, on a comprendre non seulement Bamindele, neni ba marchaka, et mais ngasko on a zomo na makambo on a neni nini ngai moko fona comprendre, na assimiler les matières. Donc il m'a précisé encore une fois que zate que nazo dénigrer l'homme blanc et en même temps nazo tombola l'homme blanc. Non, je suis contre l'eurocentrisme. Ce qui ba chinois bazali ko prospérer na minute, c'est parce que bango batikala bango au fait batikala na paradigme na bango ya bakoko na bango batika likambo ya religion ou bien la spiritualité
ezelo moko o mutu abota makana yango. Donc on a une spiritualité naturelle. Ça veut dire que ba koko ba bota wana liboso na biso bazaki déjà la spiritualité na bango naturelle. Tant mindele ba ye, ba arabe ba ye. Et ça dit que ba lingi ba assimiler biso pardon, la façon na bango ya voir les choses. Mais c'est totalement aberrant. Parce que ceux qui effectivement Nzambe a l'univers, hein, et à la chrétien. Dans ce cas, biso tout on est tous en un paradigme y a pas chrétien. Or ce n'est pas vrai. Les Arabes, basés en un paradigme donc si on est commis musulman, il faut automatiquement peso combo, donc baptiser au combo moro ya arabe et en plus ba prière na yo faut ça uniquement en arabe. Uniquement dans le lobby, on est allé dans le tour, vraiment ça. Mais par contre, ceux qui par exemple, au Yekolina no arabe, faut ça là, on a mon mais but nango, ils allent au lobarango en arabe. C'est comme si Dieu aura uniquement la langue arabe. Dans les cas. Important, s'il y a un combo de la biso. On nous a trop dénaturés. Trop dénaturés. Et on est ça là que l'Afrique, toujours qu'on va avancer. La vérité, pour le code noir, ils ont favorisé la continuité. Hein? Toujours qu'on s'en sortir. Premièrement, c'est que on ignore au fait qu'il y a eu un code mis en place pour canaliser Bisso, pour gérer Bisso. En bref, pour conditionner Bisso. Nous avons été travaillés. La lobité à ma hauteur, à ma génération, mais la génération de ma maman, la génération de ma grand-mère, la génération de mon arrière-grand-mère, bazala qui n'est pas tout le monde ici, bazali battement travailler. Et à mon avis, que l'éducation, tant on est dans une famille chrétienne, aux hommes on a que le christianisme c'est ça, la vérité, parce qu'on ne t'a appris uniquement ça. Ça veut dire que nos ancêtres bazala qui ont subi des chocs. La minute où faut tout le monde a grâce n'est pas s'en sortir parce que enfin tout le monde a le bout du tunnel. Makamboza est belé. Il y a biso photo comprendre. Donc le fait d'en parler, même si on répétait 1 milliard de fois, voyez que ils allaient pas assez pour désactiver les chocs que nous avons subis. Si on comprend les locaux et ça la ranette aux victimes il y a locaux anaté. Mais par contre, ceux qui osent comprendre on a osent demeurer dans l'erreur, il y a ça là que l'éducation que tu as reçue, ce qu'on remettre en cause donc on reproduire sans réfléchir, il y a ça là que plus de 500 ans, nous retrouvons encore des Africains à porter les croix des chrétiens sans qu'on comprenne d'où ça vient. Dans un petit non maloba, comme ça débat. Merci. Débat ça continue. Donc on doit vous assurer que ce qu'on y a le passé, il y a comment la religion, il y a travail, qui moralité, la population te. On a vraiment la situation de dilemme. Oza komona ete mundele azo continuer ko dominer biso passé yo le bete o eza le passé est-ce que zo mona te que le passé oyo ezo continuer ko vivre écoute eza ko yana en grave et si nous n'arrivons pas à faire des enquêtes fouiller bêcher laisser nulle part là où la même passe et repasse ce qui te revoit ba code oyo te oza si que to wa ko décoder yango à vous papa Odon. Merci papa Zamwana na okene directement à koloba boyo. Moi je pense que bandeko congolais to meka ko débat tout ça na début à émission tout les la dans parce que tout est à peuple Congo les tous ya soto comme na suka nde to rolela aux a début à émission hein to pesa moi ba argument kaka poto ke liboso papa Zambona. Moi je pense que na bino ba to temps ko tanga eloko wana nanga mu dans pe na temps ya ko tanga eloko wana te ba argument solide za na ngokate. Je pense que likamboyo na question tuninga ezana ngote ya ko talela soki ndenge tala biso bato no to na poto to vivre na système wana bien et biso ilati biso na. Vous comprenez? Tala même makambo ya ba programme to solo lao. Même na ba programme ya ba chic. Ozana na université, ozala wapi, okene yuni na niveau nini aussi sa chic ezali code kaka ya mundele. Ayebi pourquoi ça programme wana ayebi loko ni ya kotaki na kati okotika la jamais ko décoder yango à 100% soki penzo za bango te
ozomona même bandeko na biso bazoleka bapesi baintervention ezokwea kaka na religion on dirait toboya religion oyebi likambo ezali ya catholique te likambo ezali ya kimbangisi te likambo ezali ya baéglise de réveil te parce que lelo ntono baneti na Congo je pense que catholique yana bato mais la plupart vraiment mingi bakini bakoti na église de réveil mais changer nini c'est ça le problème ezali faux débat maman na biso toloba makambo ya kopesa kombo mais moi j'ai habité je regrette parce que mamba kombo na mamba conscience elobi te kombo gogo la tayo nani donc omoni bokoko ya to bokoko yo to vana na émission to kota ntina bokoko nakati ya koloba soko pesi mutu kombo Willy et kolanda ki Willy est-ce que nzambe ta kila ka mutu kelingai ngai na okende kolanda kombo la nanga esprit wana la tanga na ndenge nini batu busu babala tumona bamasa busu babala mindeli na awa na ngambwa tumona apesi kombo Matondo o azali madame ya moto mwasi ya moto vous comprenez apesi kombo Jocelyne Matondo est-ce que Matondo wana elati non problème na biso papa Dompo mikokanga micro s'il vous plaît pour vous mettre na radio s'il vous plaît et donc on a ko loba papa za mwana ezali et on a ko loba ezali likambu ya nini ya conscience peu importe mutozana religion peu importe mutozana religion etali makambo mususu te parce que moni mundele le bino décoder lo quoi vous décodez après combien d'années après combien des années passées ya moni mbuta kazamambo alors que le moko na sepela ki nango bino ki déjà ba nebele so bina biso beton comme histoire na kondima mais so bina biso to tidie système on a poto longwa lelo jamais parce que lelo mundele tanga tikeli bino yango biso yango a komi na système mususu oza ko salela lilo alongo na biloko ya kala oyo lobaki kokende et ça ni dimanche ba koki ko sala te mais na tanga ba juif pe yanto bengi saba n'est-ce pas yanto bengi saba so ne travaille so ba kangi yo oza na problème mais ba ça que pas ba juif pas ba congolais ndeko mara mabe quelque part biso nde bato ba ko iloko mo za wrong ou to zo makamususu neti ba jemo kwa mayoto koya ko développer yango mais solution to zwakati na likambo yango tant to komba na solution omona bato ba otinda biso kaka na mtobo ma religion to ke na nzambe ya bokoko c'est-à-dire c'est tant to ma religion système ane vandi des années et ko longa ba pays mususu bato ba pays laïque donc ça dit que to zo ba suma rambo to komi ko so laté ngana ko kata na mukusi na lobabo je pense que soki mutatanga ba programme wana boya bo convaincre biso so komo ke na ba Willy na kombo ya auto changer ba religion auto sala le système aboy ndela ki seka catholique boy na boy yango te to vivre lelo comme makambu tikanga na religion nga yo pezala na religion na yo mais tant que congolais makambu to vivre lelo yango ni biloko vie izongi ti na makambu aliti lelo ozomona kaka ezokoma makambu ya toyoka ki il paraîtrait boy na boy mais congolais ko na izo ba tsheli biso ka te ya kanambe na pouvoir pour makamama to pona ko tanga ba le passé ba ndiko la ba koko na bino ba nyokama koko na biso nyokama ki mais ozo sala nini po yo bima c'est ça problème o ezana biso to tika mamba ba religion to tika mamba ba kombo ngai ba mindeli su kombo ba mapasi mais azana pasi te pourquoi zo mindeli te zo kaka yo olonga ba kombo ba Willy OK mais comme dictature to zonga na kata ken to so la émission qui toko débat ko continuer ti na suka bon te ya biso to na matoi to ka bino et on fait ça argument ya mabe to zala poto tout na ba question to ko sona te poto meka bo meka ko éclaircir biso merci beaucoup. Merci ndengo lobi to la atoyoka alors yope lokola confirmer otanga kina no code yate donc pour tout le monde na coin ya yomoko donc lukato la kimia na coin na yo papa non habite na réticent na tanyango net binoté voilà bon lokola tanya on biso okozala pe na coin comment bato batanya koleka yo parce que moi trouble les alliés pour bible là confirmer et avant bota na yeba déjà kombo na yo kombo eza na signification ko sakanate et ensuite na bakode za ko ya o fongola misu tant o comprendre était ba mec ya ba esclave
bana nyonso bazobotama bana wana bakozwa comme emet esclave e bana wana aza na ordre ya kozwa bango koteka bango na famille mosusu na maître mosusu do bato mosusu bakaka 3-4 fois avec intention selon la programmation ya code noir po babungisa histoire na ye babungisa fikiri na ye donc kuna te yango wana ozana kobundaka na babiloko oyo ke zala vraiment prêt bo marle pe alobaka ete soki oyebi histoire na yo te ozoke nulle part elingi oloba ete ngai nakomi kojoindre bandeko bokoko na makambo akebisaki biso tanke boza koyeba te tanke toza mpe kofuye te po toyeba place nini tokweyili po totelema tokontinue nzela na biso nous n'allons nulle part mais mpona mopuzo malape na débat bandeko baza ya mingi mais tozoke na ordre ndenge toza na kati kwanza papa Poiti mutu akozwa maloba après papa Roger Mpakazamambu na ordre de demande bose de papa Mpakazamambu na peso maloba et puis papa Poiti et puis tokena bandika bakoti netika papa Isaac Mbele mbuta ndompe mvita kanga na papa tuti leti ya paye pe na kati ya masolo nanu pe a répondre sur la débat parce que siko débat bandi makama introduction za soute papa Mpakazamambu na peso maloba. Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Mokili oya nzambe apesa bato na ya bango mabele ya Kongo ekumbela biso ndambo tonyokwamaka butu na moi likolo ya bomengo nzambe esopara Kongo mokili mobimba batelemela Kongo yango mpasi etondi na mboka nanga nalele epai ya bani yawe Kongo mboka nanga mabele ya bakoko mabele etika yanga bakoko esinga milelo na bangunda avoisin tobunda kino tosikola ya biso okanga te motema ndela ya yo mboka tondakita mpe bato ya maye Kongo esinga milelo na bavoisin na banguna kongole telema yo bunda kozela te baya kobundela yo ozala yo na mosungi te peuple congolais bunda yo moko pozwa ya yo mboka congolais nayebisi yo lelo oyebaka droit de l'homme eza mpona bacongolais te 6 millions de mort bakufi oyoki balobi yango wapie bunda yo moko congolais bunda mpona mboka na yo bunda elematika kolala tika yo bakwiti basilisi ya yo basi na koki yosekobina basilisi ya yo mabali bako yo kaka kwiti balongoli yo lolendo congolais ozalaka nango okoma suje ya koseka na moki ekongo yo mozwi lelo okomi mobola basi babola bakoma bazwi na mabele na yo mwana diaspora yokanga nayebisa yo mabele ovandi ezali nango ya bapaya lobi bakoki mpe kobenga na yo lobi bakoki mpe kodeporte yo keba okozanga esika ya kokende soki obundeli te mabele ya bakoko na yo lelo yo bunda mpona Kongo bunda mpona Kongo lobi okotikela bana na yo ezali likambo ya mabele kobanga ya yo ezali lokola kobanga telema Kongo telema kolela na yo ematina trompe kolo ayoki kolela na yo esika nyonso yozali le crédit Congo elonga ezali ya kase ya yo bakatima bozoba Kongole telema ntango ekofie totiaka mayele na biso epai na bino yango tolobaka oyo ekoya eya bino bato ya bilamba makasi mpona paka ndai makile kotanga mpona ekolo